أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته balandi ya mateya na biso ya Islam na nzinga ya Lingala topesi bino salama esika nyonso bozali na sima ya kokumwisa Allah subhanahu wa ta'ala na kosenga benediction likolo ya toma na biso prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na pesi bino salamu alaikum esika nyonso bozali. Lelo na lingi toka bola hadisi moko ezali koloba mingi problème ya négligence ya bolamu to négligence ya lisumu kotala moke ya lisumu te kotala moke ya bolamu zo kosala te po oyebite mokolo ya kiyama ekozala monene ndenge nini liboso ya misuno pembeni ya Nzambe. Ezalaki na mwasi moko ayaki komona toma na biso prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pona kotuna ye ya Rasulullah na kosala nini prophète atuni ye olingi osala nini yo sali alobi na chaki tembe na bandeko nanga na lobi eloko na lobi soki eza lokuta wallahi billahi na kotambola mutakala na vile ya Madina Munawara moto nyonso amona mutakala nanga. Rasul sallallahu alayhi wa sallam alobi na ye yango wane déranger alobi ya solo alobi na ye longola suki misatu na basuki na yo tika yango libanda tambola entouré ville nyonso ya Madina Munawara ezali lokola otamboli motakala. Vous en avez besoin que l'on la bilamba na ote potambola mutakala po bato nyonso bamona mutakala na yo. Alors lenge mwasi atambola kina longoli suki misato abimi atamboli nango na ville ya Madina Munawara ti asili si azongi na ndako bande kone batuni mo yolo baki soke makambo lobi za solo te ojiraki okotika la mutakala esko tamboli mutakala lobi wallahi na oto tambola mutakala balobi ne toyoki sangote alobi na le fait ya kolongola suki misato na basuki na yo kotika ngo libanda ezali lokola moto ya tamboli mutakala. Alors, prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akokaki kote ya mwasi oyo koloba ne salaba istighfar salabo epo Nzambe alimbisa lisumu na yo wana me alobaki na ye bimisa suki misato. Na sima ya hadis oyo totangi eloko moko oyo ezali très capital. Mingi bakanisaka kotika suki na bango libanda kobomba mutakala na bango nde ezali kopesa bango respect alors que bazali koyeba te na misu ya Nzambe le fait ya kotika mutu ezali polele ezali lokola kozala deja mutakala na misu ya bato. Hadis oyo etangisi biso ke suki kaka kobimisa yango libanda ezali lokola moto ya azali mutakala. Alors bino bandeko nanga ya basi oyo bazali toujours kolinga kobimisa basuki na bango libanda bolingi kozipika mitu na bino te e mokolo ya kiyama ko se retrouver epai ya Nzambe na lisumu lokola moto atambolaki mutakala alors kotambolaki mutakala te. Nasengi na Allah subhanahu wa ta'ala agide biso na nzela ya silo agide biso alimbisa masumu na biso alimbisa ba oyo bakenda liboso na biso wa akhiru dawana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Partagez cette vidéo s'il vous plaît.